Au moins, style na yo, ça la que nous a gardé moto na yo. Et c'est intelligence. À garder succès na yo. Ça, il peut jouer un grand rôle. Tout le monde a un médecin. Vraiment. À cause la nini. Ceux qui vont jouer à dirigeant na monsieur l'équipe, à faire le midi, ils capable de diriger, bah oiser quoi. Bah Félix oiser quoi. Bah Wilson, ils gradué à Tanguy. Vraiment. Batangate. Oh, bah bien Tangate, a bien l'autre côté. Au moins na Italie, bah ça la robe bengaka méritocratie. OK. Au moins tozana posa libanye lo mona porte yao. Yo tango za licencié lo mo libanga te. Muto vimba za makasi ya lo mo libanga ba ko engagé na. Oh ya za makasi lo mo libanga. C'est problème ezaki nde ba lo mo la libanga wana. Au moins to ba biloko wana. Ko tanga est-ce que za na classe muto akomi président est-ce que tant. Ba président kala ba ministre kala ba suka na classe ni. Vraiment. Mama wa taifa ejika. Ba musicien mususu à cause ya complexe a besoin rumba sali métissage. Abengi si ba passer ba featuring nanana. Marmoko culture na biso za la peu perdu. Mais Kofi a gardé culture na biso avant abattre lumba. Et loko wana il fait le bela to seulement na sentiment pour na za pasteur na sala na wanga na Kofi lokola ser moko ser à Christo wanga la tala mwana. Ngana naza muto bande mama na biso la mbongo. Ozomona ngana na yebi Fabigaz na yebi Ferré na yebi Redi. Na yebi na kateleni. Bon so kana restaurant na ville batie musique na bango yoka to yoka te. Soko ke na fête ba rotia te. Vraiment. To tika ba biloko wana. Na lola. Na lola te. Apporte pas tout me permis mais tout n'est pas utile. C'est ça. Mama wa taifa ejika. Problème est comme lelo. Ba tout non so bazolanda biso. La majorité basée sur la confiance à Bassin Lanzambiti. Oui, ça c'est la vérité. Basée la confiance à ma prophète, à pasteur. Escroquerie les Kébélé. Ma prophète, escroc. Ma prophète, Miyibi. Et baby si évangile, basé sur la confiance. C'est ça. Moi, ma soit délivrance et exalté. Mama wa taifa ejika. Seigneur, sur Jika TV News, Balanda Rabiso Mokilimo Bimba. Topé Sibino Balo Sako, Bipa Ebinyo Sobozali, Ezali Dada Taïfa, la mère des nations, la ère des nations, Moto Yaya. Ya bato nyonso bengela ngai na kombo nyonso olingi ekosala ngai malamu na pesi mbote na bebalingaka Jika na lebi ke bolinganga mingi bosepela akandenge na lubaka bosepela akandenge na zali bambote na bino mbote na papa William Okende depuis États-Unis mamona mambo les raisi topesi yayo topesi bato nyonso boss de boss FT en tout cas mikolo yo aux rares au bungi tozo luka yo tozo te boss to pesi bambote to pesi mbote mingi na Fabrice Mande na sima ya caméra bato nyoso balandaka Jika ma grande sœur chérie la maman de beaucoup des enfants Sidonie de mon cœur depuis États-Unis to pesi bambote belé tikete zambalola apambola yo bienvenue une émission na biso to lobela nyoso to kobombelo côté lelo nazali ngamo côté nazali toujours na mosali na Nzambe le docteur Patrick le pasteur le prophète yaba étoile moto akundola kape ayeba ka ba étoile bombani wapi pezali wapi elongo na ye ndeto kokundola ba secret ya ba délivrance pe makambo eso le kana na mboka na biso politique ya mboka na biso ezali ko lelisa biso ezali ko pesa biso pasi ezali ko pesa biso mawa ezali ko yokisa biso soni tozali na makambo ebele ya koloba Vital Kamerhe akangama kipona 100 000 lelo président de l'Assemblée nationale avant comme président azalaki na ministre ya économie ya mboka botala ba poste mutu lokola caméra zali ko poster tongolo lisusu likambo ya mwana mboka Kofi Olomide ndenge nini a se retirer na course ya Sénat Fabrice Mande fungola caméra kotisela ngai prophète ya ba étoile on a lobi papa bonjour maman Judith Nzambe apambola yo merci papa pour ma biso lisusu Nzambe apambola papa Fabrice na sima caméra merci bato nyonso balanda biso na ngina sala prière mukuse mamoko banda merci éternel et bon Dieu le tout puissant na singi na ozana biso na émission ya lelo bato nyonso bazolanda biso kolo bapambolama waza malade abika waza ma problème opesa solution na kombo na Yesu Christ milimu mabe etika biso tozwa délivrance lokolo ezali thème na biso mokolo lelo au nom de Jésus-Christ amen amen tozwa délivrance parce que ezali thème ya lelo papa est-ce que yoka kiki mwana mboka Kofi Olomide a se retirer mbala sima tozalaki awa tolobelaki likambo candidature na ye mais est-ce que yoka ki
que moi na mboka Koffi Olomide s'est retiré na candidature ya sénateur. Ngai ekosala ngai pas cité ceux qui a se retiré. OK. Parce que ayebil kamnini ya sali. OK. Aza mokolo. Na mboka na biso to moni ndenge ni ba okata Weranson na Tchango. Olobaka yango pe la fois passée. C'est pendant Weranson na Tchango akoko chouette. Jamais. To moni ndenge ni bakati Weranson na Bandundu. Oh, na mboka ne akoko chouette. C'est très intelligent. C'est une bonne leçon. Minga se retirer. OK. D'ailleurs, ngai na linga ki azala nde ministre. Pe na lingi azala nde ministre. Ezali sakolo ko pesa ya culture ba konza mboka na biso. Botala mutu oyo bomona ye lokola mutu ya moins sérieuté. Fabrice Kanga sika na lobi papa ko pesa lisakolité. Maman Judith. Papa. Ce qui est la Bible Dieu confirme la prédiction de ses serviteurs. Il faut la ministre de la culture. OK. Culture na biso ko tamula malamu. OK. Na ngina détailler mo muke ndenge ni na travail. Po bat bakasa ba pasteur to zawana trop spirituel to mulimo to ba makamute. OK. Koffi a géré orchestre ya quartier latin. Bambula ebele. Pendant 46 ans. Zela. Koffi a bimisi album azana stabilité. Ba jeune ba bimaya zali. 25. Ba jeune ba limo ya zali. Kaka. Bitumba na papa yoma azali. Génération en génération. Wenge bimi azali. Tilelo azali. Koffi a futaka ba musicien na ye. Chaque jour, chaque mois. Koffi na mona asomba 27 Mercedes balakisa na télévision. Apesa ba musicien. OK. Parmi ba musicien na mona moko pe azaka na yolo musicien, ateka motuka asomba lupangu. Chikole baboy. Oui, histoire na botanga kombo. Bon kaka. Ozomona. OK. Et abimisa ba leader rebelle, to ba leader ba frère Fali. To ba leader frère Fali, frère Soleil wanga. Papa. Ba frère. Ozomona aza frère aza mobali. Aza mwana mobali. Baimela kanzambi. Bango bazandenge mo. Lo bande artiste musicien Fali, longo la frère papa. Fali. Papa longo la frère. Ozomona aza frère na biso. Baton baza bana nzambe. Ba frère JB, ba frère Manda, ba ndonga na ba église catholique. Ba ndonga na église catholique, donc voilà. Ozomona a dirigé orchestre monene oyo. Oyo ezali patrimoine monene ya mboka na biso. Ozomona a gardé rumba. Le grand problème aussi, problème à garder rumba. On va musicien mususu à cause de complexe, à cause de rumba, ça li métissage. A bengi si ba pasel ba featuring nanani nanana. Maraboko culture na biso yo la peu perdu. Mais Koffi a gardé culture na biso avant abattre rumba. Et loko wana il fait le bela bato, ça na sentiment pour na za pasteur, na sala na wanga na Koffi lokola ser moko ser à Christo wanga la katala mwana. Ngana naza muto bande. Mama na biso la mbongo. Ozomona ngana yebi na yebi Fabregas, na yebi Ferré, na yebi Redi. Na yebi banzema na bango. Na kateleni. Bon so kana restaurant na ville ba tse musique na bango yoka to yoka te. Soko ke na fête ba kotia to ba kotia te. Vraiment. To tika ba biloko wana. Na pa na lola. Na va na lola te. Apporte pas tout me permis mais tout n'est pas utile. Donc voilà ma rôle ba pona Koffi. Je souhaite que l'obia comme ministre à vous battre là-bas peintre, bateau art plastique, art dramatique. Parce que Azali déjà ambassadeur. Oui. La culture na biso. Au moins style na yo ça la que nous garder moto na yo. Ouais. Et intelligence. À garder succès na ye. Ozomona. Ça il peut jouer un grand rôle. Ozomona na mboka na biso muto aza médecin, bazo ko tia na culture. Vraiment. Muto aza akosala nini? Ce qui va jouer à ba dirigeant mboka na lobaka na monsieur l'équipe, a Koffi Olomide baza capable de diriger ba Oisé quoi ba Félix Oisé quoi ba Weranson aza gradué atangi vraiment atangi asa batanga te oh ba bi atanga te ayebi eloko te omoni na nini na Italie ba sali la ko bengaka méritocratie. OK omoni tozana posa libanye lo mona porte yao yo tango za licencié lo mo libanga te. Nous vimba za makasi ya longo libanga ba ko engagé na. Oh ya za makasi longo libanga. C'est problème ezaki ne ba longo la libanga wana. Omoni to ba biloko wana. Ko tanga autant est-ce que za na classe mutu comme président est-ce que fatan. Ba président ka ba ministre ka ba suka na classe ni. Vraiment. Ba ministre ba suka ba deuxième c'est une époque wana. Ils ont pu diriger la nation. Voilà, on a vendu la carte parce que je suis pasteur, je suis venu prêcher la délivrance d'une personne. Il faut nous la délivrer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ. La Bible dit, si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre.
ils ont battu sur bazoluka banganga bamandona baoza la libre mais réellement liberté. Je suis venu prêcher la personne qui donne la liberté avec réalité. Amen. Et cette vérité là reste intacte. Merci la guérison beaucoup, papa. Reste intacte. Toza toujours papa lobi aye ko délivrer bino ba chroniqueuse ba chroniqueur bolinga ko tia trouble na kati ya musique ya mboka na biso bolinga ko tia ba problème na ba foyer bato papa to kota nanu toza ka place wana mais tozo to ko bimango muke. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, c'est un homme intelligent. Ok. Dans l'intelligence, il y a aussi la malice. C'est là. Dans l'intelligence, il y a aussi d'autres histoires à cacher. Parce que moi, il faut être intelligent. Alors, c'est un homme intelligent. Je l'aime. Il travaille bien. C'est un homme qui sait bien diriger. Ok. Ngana Kosen a travaillé de mieux en mieux. Ba salité va tient na personnailler. Château à ça. Oh, il y a 100 jours parce que babimisa que na yebi likamoté. Babimisa a yebi likamoté. Yangona abima. Il faut travailler parce que sango. Par rapport à travailler le ministre de l'économie, population va que non nous allons siliter. Population va que non nous allons transport économique. Et ça c'est comme une appli à combien? Makambebele. Alors mboka pende mingani. Alors il faut aller qui ça. Au moins on a tout travailler quand ensemble wana. Ala qui ça ka azama yele batu bandima kai. Aboya ka n'importe quoi na kati assemblée. Français qui toko ko diriger qui toko azaki vigoureux. Yes. Alors il faut aller qui ça yango. Ayeba ko sanctionner batu. Au moins il faut ko salipe mabe. Il faut oyeba ko se rattraper. Soki bato mabe na kombo na ebele, il faut ko se rattraper. Mais ako sanctionner batu ndenge kuna na assemblée batambola na ba immunité. Pour sanctionner moto c'est maman, immunité c'est une autre chose. Là la postuler comme député na mboka oyo. Immunité zali kamususu yo kanti kana so bakanyo na flagrance. O violer mo na batu immunité zawana. Yo bomi moto si place immunité zawana. Immunité zalaka na ba raison misusu. Mais na ba flagrance bo ba kangi yo mbala moko. Yo bomi moto ba oti côté personne ici sur la terre n'a le droit, le pouvoir d'ôter la vie à une autre. Ça c'est vrai. Donc ça c'est juste. Voilà. Alors il faut qu'il travaille bien. Comme on a eu battu tant vous sommes na ndinga mabe. Alors il faut prouver que non des hommes naza mayele naza obo lubate. C'est ça. Donc on lingate que non, nous tous azana ebonga lelo to décourager. To pesi courage mon cas que soit. Nous les hommes de Dieu. Nous avons la révélation monsieur Supi aye. OK. Dans moi na prison. Il y a Vital Kamerhe. Oui. On m'a dit makamon na la télévision à Koloba. Eza lukutate. OK. Parce que nous avons prophétisé pour la gouverneur passé. Gouvernement, le sénateur, Jean-Tini Mobile. Le 16 mars. Mais on a été pouvoir. J'ai prophétisé pour Mozito. J'ai prophétisé pour le président de la République. Alors, Vital Kamerhe bazali ba étoile, ba grande étoile. Il faut pas luka délivrance. Délivrance. Au cause d'un bon ébélé. Délivrance, peut-être la longévité, peut-être la santé, peut-être la bonne gouvernance. Au moins ba sangusus pe ya kana nzota moto, o muyibi, o muto asali mabe. Ezanga ba blongo ba ya ko coller pa ya batu. Peut-être ba salir pe moto. On a to coaching ba mona délivrance. Ah oui. OK. Alors au jour d'aujourd'hui, je vais parler de la délivrance. On est au sein de Mboka Nabiso pèse à la délivrance. Mboka Nabiso na même ma délivrance, il faut totem ba changer totem. OK. Wana lobaki bangunza bato molimo ba ibi makam na zolo. OK. C'est très important. La Bible dit ceci. Oui. Dans le livre des psaumes. Invoque-moi. Au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce que nous avons passe, apôtre Paul Azol Baboui, y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous, qui l'appelle les anciens de l'église? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie? Yes. Au moins, ce qu'on nous dit, c'est que la délivrance est une question, il y a mon côté. Moutou a commis délivré parce que tu es dans la prison,
okangami il faut molimo to muto aza extérieur ngana tiki mabele le sazu délivrance et le côté apôtre Paul na Silas bakangama na prison tant mabele linzami il a fallu secourir utanalola et sa fondation en prison ebuka pour être babima. Pierre a été arrêté dans la prison Hérodiaque. La Bible dit un ange du Seigneur attend dans la prison et a béni Pierre. Au cause on a un problème les lotos bon de la couper ça va franc. Mais délivrance faut pas délivrer. Comment? Dans le problème est comme les lots. Bah tout le monde sur la biso. La majorité basée sur la confiance à Bassin Lanzambité. Oui, ça c'est la vérité. Basée sur la confiance à ma prophète, ma pasteur. Ma prophète, ma escroc, ma prophète Miyibi. Et baby si évangile, basé sur la confiance. Moi, je suis délivrance et exalité. Bible le bin à 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. C'est le mot affermissement au Kémi. Mais à ces serviteurs, le prophète que je suis, le prophète des étoiles, vous réussirez. Au mot réussir, au bal, au réussir aussi sa classe, au réussir au Kenepoto, au réussir aux Moussala, au réussir aux fonction, gradé matin. Confiez-vous à ces serviteurs, le prophète. Et fait, du fait que Mouton se confie à Pamba et pas à serviteur, c'est ça le début du miracle, le début de la délivrance. Mais tala le long de votre comment un liberticide, il y a qu'au fin de la scène n'ensemble que n'importe quoi, qu'on critique. Même on a pas commencé. On a pas fini la cabine, c'est parce que ma bé est le. On a qu'on le la délivrance. Et le qui a moi maman n'engaye j'ai dit n'ensemble n'engaye. Ah, n'aille qu'on le la délivrance. Non t'as les sabatou n'engue délivrance c'est banda. Pour battre le bacao, n'a question église. Na pesa babola ba badim nanga na pesa ba prisonnier na question église nga mona bonne na zo ya no nakata ndako non ça commence à partir de là tala mukoloba na Israël bakati si mer rouge la Bible dit ceci en ce jour-là le peuple crut à l'Éternel leur Dieu et à ses serviteurs Moïse le prophète dans le bota bandimeli nzambe bandimeli na mutu tangu Elias a quitté sa moto. Yoka prière ya Élie. Alors Seigneur, réponds-moi aujourd'hui, afin que l'on sache que tu es Dieu et que moi, Élie, je suis ton serviteur. On peut épargner tes témoignages Yanzam, mais Mosel Nanzam. Yamwana Jésus-Christ étant sur terre, comme prophète, Azobi Sabat, croyez en Dieu et en moi. Si quoi, ce qui va te dire, mais les sous bassin dans un métier. Papa toke malembe, wana zoke de bela mai, papa, pas te belé bazan bosenga délivrance, papa mela mai, kiti sape mongongo, o mati makasi papa kita. Est-ce que moto nyonso, bébé les akoloba, ba misali na nzambe musu balobi, tango kaka yo monike, ngana sala kindumba, lelo na tiki kindumba délivrance yango wana. Siko yo zo mema biso likolo bo ndengeni. Yo zo kanza ke no mutu abike no na tiko sala kindumba délivrance. Na biki mbala moko? Na na yebisio. OK, ba tshelo le bokote? OK, ba tshelo le bokote. Ouais. OK, ba tshelo le bokote. Ke soki na mutu soki yibaka lelo na ko yibaka. Yo kana yebisa yo. Bible lobi mukolo Shadrach Meshach Abednego ba bimi na kata libulu na moto. Ba bimi na kata libulu na moto me ba yo kite solo ya moto na bilamba na bango. Ngone za délivrance. Yo kate solo ya moto na bilamba na bango. Oko bima na kata libulu ya moto. Mais solo ya bilamba, solo ya moto kangami na bilamba. Ça c'est un langage spirituel. Tant au moins na botam, il faut pas soukoula it. Bible zoloba na Ézéchiel chapitre 16 verset 4. Au jour de ta naissance, le jour où tu n'as pas été lavé avec du sel. Au botami na yo, bimi na yo, tu n'as pas été lavé, frotté avec du sel, tu n'as pas été lavé avec de l'eau, tu n'as pas été enveloppé avec des langues. Donc, au cours bimapé, mais il faut pas affronter le monde en anzoto. Ozoka mystère, wala musana biso. Il faut pas soukona mai. Il faut pas jouer la maba zipikayo. Oyebi mungu la kisinini. Oyebi mai la kisinini. Oyebi ko zipike la mai la mango nenini. Oko bima ndengo wana te. Obimi mais il faut pas zipikayo ba soukula yo. Ba protéger yo ndo lo bima immunité. Ya ba ministre, ya ba député. Soko bimi kuna il faut pas immuniser yo. Ceux qui va immuniser la Bible le Bible, ceux qui démon abimi na nzoto na akei. Akotika yote, abanozon nazo kengela. Akotala ceux qui amoni temple nzoto netika le vide. Akokota te. Akei aluki cet esprit bazali plus méchant
koleka ye ba kozongelo po ba fandela yo okoma ndumba ya makasi okoma mobile makasi obi batu miso ba omela masanga lelo kaleza muto ola wana bière lelo batu bala mosu na bière te et comme que non des abo bière elangu sa malembe tika nazo belo toko mbala moko pona kota na bulangu ozomona alors na kata délivrance nazo lobela 40 grands signes qui combat l'étoile 40 signes oyo etalisaka ke no étoile ya moto eza kombati soki omoni signe oyo na vie na yo yeba ke no étoile na yo ekomi menacé ekomi kombati soki bakombattre étoile na yo suka nango eza mpo basilisa yo mpo baboma yo signe ya liboso ezali malade signe ya mibale ezali procrastination signe ya misato ezali rétrogradation la maladie bana ebele bazala na étoile so abotami omongi no mamaladi ok mama balandela mwana na prière yo ozolanda biso mwana azoloba na retard mwana azala azotambola na retard papa soki mwana azoloba na retard eza kamwa eloko singa kamwa eloko ezoleka na singa na kingo ndenge yo oyebi na médecine eloko wana bakata te bino bozala kaka boye mais biso toyebi ke non derrière toutes les maladies il y a un esprit qu'on négligeaka maladie te soki malade ekoti na nzoto lelo yeba ete lobe ezomema nde na liwa yeba ke no prophète Élisée oyo akabolaki Jourdain Élisée oyo asalaka miracle koleka na Élie akufa na fièvre yebake no bokilo ya Pierre wana oyebaka lolenge nini ke prophète wana bakoma na Bible yo ozali journaliste oyebi makambo kotuna ba question ne bato babaka mama Judith alobaka lokwa mungala mama Judith aza matata na émission po osala musano bien nga mpe nasala musana nga nayebi ke no prophète Élisée akufa na fièvre bokilo ya Pierre abelaka mpe fièvre Jésus Christ ake ayekameli ye asambeli mpo na ye bokilo alami fufu Jésus ale na badisciple na ye la maladie roi Ézéchias akufa alingaki akufa mpo na maladi akobela mpe mbasu bakoma na Bible prophète Élisée prophète Esaïe akobela na mbasu papa bino botanga ya Bible te mama balobi boye prophète Esaïe akomi na ndako ayebisi okufa esu te l'Éternel a ajouté à tes années bambulo otikalaki nango nzambe abakisi 15 ans prophète Esaïe alobi boye kende kozwa makasa ya figue tia na ilsere na bambasu na yo oza nango est-ce que déterminaki keza mbasu balobi ilsere na français te ilsere eza bambasu wana baéléphantisme eza bailsere oh maladi soki se présente na ndako na yo mama na bana na yo boya yango telemela yango soki ozokoka te associé basele na nzambe eza na bamaladi incurable soki omoni maladi incurable na nzoto na yo telemela yango maladi ya sida maladi ya tuberculose maladi ya diabete maladi ya sida mwana moko aza nango na awa tokanga ye ndoki ngai nakanga ye ndoki mwana wana alobi ngai nakendeki ya ngola nake oboma mama na biso nabomi ndeni mama aza kitoko lokola mama Judith boye mwana wana amoni mama aza kitoko amemi tonga ya sida awa ake ntina ngola ake atoboli ye tonga ya sida tie maladi ya sida po ebimake no mama oyo aza kitoko ndenge akufi maladi ya sida seke mama bande kotambusa mavi mabe ozomona maladi ebele ya incurable ezaka maladi ya kindoki bafaiblesse sexuelle tala libala ezongeka bwana à cause ya frigidité à cause ya faiblesse sexuelle maladi wana ezotungisa ozokoka te kobika yo moko benga basali na nzambe balandela yo soki maladi ekoti na kati ya nzoto na yo bacombattre étoile na yo maladi ya cécité mise ekomi kokende kaka bo esila maladi ya mokongo esilaka te hémorroïde d'ailleurs il faut yeba yango hémorroïde yo ozolanda biso soki ozobela hémorroïde eza maladi ya malédiction seke baaloba mabe mpo na yo yoka bamonganga oyo avandaka mingi atelemaka mingi atambulaka mingi nde azwi hémorroïde oui selo minganga mais selo biso bato molimo hémorroïde ezala soki bato bavandeli yo likita ondima te oyebi ke bino baprofete bobomi bato ebele moto akobela mbasu boyebisi eke mbasu wana babwakeli ye na place akende na hôpital azwa baantibiotique bino boyebisi eke fo alanda priere moto wana akufaka te akufi mbasu wana ebikaka na baantibiotique ozolo ebikaka papa mama omoni eloko babeti yo flèche Bible zo na psaume 91. Ba flèche oyo volé, les flèches qui volent les jours. Ezalaka batu. Bible zo na que non, les flèches qui volent les jours. Et ko komela yote.
na mukolo ba ba mona que note bando ba travailler na butu mais on va flèche ils ont volé les jours. Il y a des sorciers qui volent les jours. Ils ont distrait. Ils ont la butu. Va voler les jours. La maladie c'est une mauvaise chose. Et ça va malade pas la Job. Satan pour aningi sa kondimana ya aningi sa kondimana moi ça Job. OK. Satan bloque la Job malade. Ou et puis que Job tient comme un niveau, il y a pour l'Alexandre que nous avons ensemble. Nous avons battu le Job. Alors lui Job, tiens-toi là. Je te poserai des questions et toi tu me répondras. OK. Quand j'ai commencé à créer la première des œuvres qui est rhinocéros. Parce que œuvre liboso nous avons salé zaka Adam invité et zaka rhinocéros. Ah, on a le débat mususu. Na bato bazo commenter wana. Ba pasteur wana makamususu. Wana bokotanga on a livre à Job. Qui est la première de mes œuvres, l'hippopotame. Ozo mona nzambe azo batang na keli. So ba baluki verset na koya émission mususu. Na pesa mon verset wana. Pour battu bazaka tembe mingi. Makas. Ozo mona. Alors Job s'attaque ko frapper na ba ulcère, na maladie comme ko gratter. Moi ça Job a bi finga nzambe. Ozo mona malade. Malade et loko mabe. Malade ko bundisa yo. Malade ko sa que non. Mobali abengani mwasi na ye. Mwasi azonga ne pa na bango. Malade ba AVC et celle que non mobali fa zonga na bakabwana mwasi. Ba malade o cancer ya libeli. Milo nyoso wana malade cancer na kata mikuwa, cancer na kata makila. Bele la Yesu lukaba sel na nzambe. To bonde na pona opposé à délivrance. Et toi le comme menacé ba mbasi lisayo. Yaya la muka. Alors papa to komo kende na suka pona lelo lobi eloko moko eza très important. Alors pesa ba piste ya solution comment moto a se retrouver na makamunyo sonyo lobi ezala pona mboka ezala pona ba maladie na ye moto wana eloko nini akoti ko sala pona a s'épargner na ba biloko nyoso wana et puis aluka délivrance na ye. Piste ya solution. Il faut luka ba sel na nzambe. OK. Benga biso na numéro Fabrice Atie wana. OK. À partir du numéro wana pour problème na problème ezala na solution na yango. OK. Mutu mususu aza lié akeno kota ndako na simba bakisi. OK. Mutu mususu classe oyo aza wana. Batangisa le pa ya politicien muyibi ya mboka. Mbongo batu. Mbongo batu ya mankiona. Ezoganga. Ye prophète asala la délivrance ya makiona. Na ngina kebisa batu eloko moko. OK. Keba na biloko ya ba prophète oyo yo mone na télévision. Aotia ba témoignage. Témoignage yo ndimi penza boye papa oyo abiki na malade ya faiblesse sexuelle. Ali kana mission boya ko témoigner là yo papa Jean-Marie na vanda na Londres na biki na maladie de faiblesse sexuelle na ekoloba jamais bino ko sala bino bokola bino batola na internet bokola bokeba na bamiyibi na ba aventurier. OK. Parce que bato biso to bonni là pona bango babika muto ko témoigner na audio yango na ba chaîne sur télévision so muto témoigner ba tsaka mo ba carré carré elonye mona na te. Mais nous tous les gars nous sommes pas témoignage. Oh, nous avons ngai boy. Na biki na malade nous ana mwana tena boti. Bafuti mbongo biloko wana to mona kyango. Hôtel MP chambre 26. Prophète a prophétisé. Battre le tala kuna bo chambre 26 na bandal na MP ezalaka na ngote. To mona ba aventure ya consultation $200 par consultation. To mona ba aventure na mboka na biso. Alors €300 na poto. Ah, batu ya ndenge wana batu ya aventure. Ne komona o perdre mbongo na yo. Tala na mutu yo lingo bengi. Bondela nzambe ala kisayo. Yes. So kaza le loko nzambe azali loko nzambe te mais jusqu'à présent biso to bateli loko nzambe. Na ko sa aventure te pona bi valeur ya peuple oyo. Yesu akufa pona bango. Webi Yesu mwana nzambe akufi bolumbu pona salia bato. Alors solution za obengi basel nzambe na koyeba ko sala consultation. Malade wana problème wana eye na nzoto no pona nini okola ke pa yaba nani oza ekolo nini obimana na nani nzela no tambola ndenge nini otika mutu na ndako anganga to yo mo kota ndako anganga oza na ba tatouage na nzoto na yo sala ke no ezala marque to ba signe po ba ya ko repérer yo babo ke no malade oza na mari de nuit oyebite baleka na ndako na yo na likolo ba mona ka signe oyo tena nzoto yo kasi tatouage ata croix ya Jésus Christ neza malamu et côté. Alors na ko repérer na ko détecter oyibaka mbonga bato osalaka nini okene olokota mona ba concert tala banze mususu si metera kitamwe yamaye ewo yo pose ma cimetière kita eko yamba yo
chéri bimela ngata lokola femme de nuit bako bimela lokola femme de nuit. Merci papa to komina suka pesa conclusion kaka na quelques minutes atana 2 minutes au pesi pesa na sepeli. Merci. Na sepeli conclusion ça nous na sepeli l'émission lelo et kitoko. Merci beaucoup. Na belka signe moko. Merci. Et tikali 39 signes. OK. Na beli to continuer na ngo. Na lobeli ba misusu te to continuer na ngo. Parce que ça série bokolanda biso soki maman jite rolingata deux fois par semaine pour bolanda ka boyeba. Andeo ya makambo susu pe botala ka o ba musicien ba match banani landa ka pe lo banza pokola na molimo. Merci. Voilà na pesi mbote nanga na mama Flamme mama Maeva na pesi mbote na mama Paradiso AM ayebi na pesi mbote na mama ya Linda mama ya Valdini mama ya Lia mama ya Banebele Nzambe apambola pe papa Emmanuel na madame na ye na Allemagne Nzambe apambola pe bandeko nanga na bandimi nyonso oyo balandaka biso ya les naturel ministry na bosanité mama mam national azana Kinshasa au Londres na piso mbote ato linke noto mona anamte. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, tu peux suivre mbote binonyoso prophète ya ba étoile Norbert Lomba na bosanité Norbert Lomba na France. Merci beaucoup papa Norbert to sukisi na yo to pe suivre mbote na yo ebele makasi. Merci beaucoup na binonyoso bolanda ki émission na biso to koti na mozindo binonyoso boyebi parce que na chaque passage émission oyo bokanga quelque chose misusu bokomelanga na privé misusu botika commenter botika kango na commentaire à partir ba commentaire na binonde kozalaka lokola biano bato na la question na commentaire oui et kozala kwa biano ya émission oyo kolanda ngai na bino tokutani mbala sima topesi matondo na Fabrice Mande na sima ya caméra bilili esuki awa balobiete télévision ezali ngonga atako tozali na internet ezali kaka télévision ezali etando nene ngai na bino tokutani mbala sima bye bye.